Merci na balanino sur tokomi wapi télévision pe na bokasi na bino awa pe na YouTube bokola na biso sans succès. Pourquoi ba pele leki ebele pour la wato tout ba yiba ba kenon pour fana epenge Didier Kikou bino bozolo bate bande ko ba comprendre que non tout qui est armé eza aussi na lolenge nango parce que nyoso pe eza ya kolobate mususu pe senga ka bozo bomba mususu ezo senga ka boloba. Mais tu es quand même dans le mbangu pour le kuta et à kana mbangu na sa sœur mais vérité à kamalem balem pe komi et c'est là que non bango va provoquer pour biso peut bande ni pe ako zone c'est la bango o bango ba lukaki mais comment on va tout bazo ba bazi goma mais tu zeli nanga ça discours azo ko ça discours tin de tu es quand même un équilibre pour te tirer temps tu dis top Congo faut que ce que tu y nous avons besoin les cas direct na YouTube pour quoi apaiser batu mais ngai na lobi na eko caresser potati et l'onio qui chasse depuis lobi na butu le contraire constitution et lobi qui ont tous les Congolais à droit ya ko s'installer place tout alingi ngala poni ko zana qui chasse parce que faut seulement poni ko zana Angleterre fils londola azingi azala wapi na France le lenge aussi awa bato bazana tchela bazana bandundu bazana Kikwiti bazana Équateur mais après na bato se retrouver na Goma mais comme si biso bamusu bazo sepela mais ce que to lobi kenon na minute même na Kinshasa bazo mériter que ba kenon couvre feu à partir même à 15h pour eso comme sanga surtout lobi na butu bato la masanga bazo beta ba musique pe komona image ya Bukavu nazo beta la bino pena maboko ça montre que nous sommes patriotes solo parce que FRDC au Azana Goma garde républicain au Azana Goma Wazalendo ba kolo mabele bato bazo défendre Bukoko parce que ndo wa bonzambe Bukoko pezali force na biso mabele pezali. J'ai dit aussi merci na Zakari Bababaswe o asali vidéo na libanga biso awa to na équilibre yo muto ko benga pona ko encourager FRDC benga pona ko encourager Wazalendo pour ceux qui bangote to yeke ko za ndingi bazana besoin de soutien bazana besoin de motivation bazana besoin o bazo sala no besoin ko encourager bango pe besoin tse bango na bambondeli mutu simba eloko yebike okoyeba ko tia poids na Wazalendo to FRDC yango moni nazui Abdul to tamboli na Kinshasa là j'ai dit merci na Bovik moto aloba ke non FRDC nde solution na CP pe na moi na ba stati nde bato tout batesi ke non il y a un problème bon ozo kende ko fungola bar yo ozo tia musique na bar c'est tout un moment ko tia musique c'est un moment ko longo masanga yango na ina Abdul après tourner Abdul a reçu la Costa nini asali na Kinshasa par rapport à Bukavu par rapport à Goma Abdul mbote ndeko Fofana Epenge to ina lombango titre pertibé mata programme à télévision et on ne met mbango na média bon eloko meminga mbango na média eza situation sécuritaire ya est de la République démocratique du Congo précisément dans Nord Kivu au Boali Koyoka tout le monde en train de confirmer que Goma a récupéré par le M23 na ba vidéo to ali komona na ba réseaux sociaux ono aéroport ya Goma récupéré par le M23 batu babandi ko kima na Goma ono tozobenga batu na Goma ba téléphone zo les kate Goma eza déjà le contrôle ba M23 je me suis dit ah mon Dieu pourquoi tozopesa ba M23 avantage même sur le plan de communication ba ali ko jouer na psychologie ya batu na makambo lokuta wana komona population ba ko paniquer ba ko banga bande ko na biso ya Goma na bobange ba kozala na yango ba kozala obligé to ba moni ba M23 bazokota ba sali ba betela bango maboko po mona neti armée sundoli bango or que c'est pas le cas c'est pas ça la véritable makambo sur le cas sur terrain non. On allait peut-être voir dans le média ah ouais tout ça la combien de journalistes batonda wa ebele tout ça na combien de chaînes je tonda wa ebele
mais incapable de communiquer ce qui se passe actuellement na niveau ya Goma. Batiki Lokuta ezwa place ya vérité babombi yango. C'est pas comme ça que nous allons sauver les pays. C'est pas comme ça que nous allons aider les Congolais. Bande konabiso bazali banda ya mboka le diaspora. Bazali kolala te. Babe na koto mabe. Libanda ya mboka me molimo na baboza na Congo. Bali na posa ya koyeba situation ya Goma ezali olenge kani. Mais bakozwa information wapi. Ceux qui biso moko awa silence radio totiki ba M23 baba da ko publier makambo ya Lokuta. C'est par là na ekozongi sa makanisi sima. Na sengi na Lambert Mende Omalanga. Papa limbisa ngai. Pourquoi? Lambert Mende ngana telemela e. Na tanga Kabila, il y avait comme on a 10 personnes bakufi Lambert Mende ngolo ba peut-être 0 mort. Au moment où peut-être 50 personnes bakufi et que ba vidéo na makila ezola kisa. Oh non, bazo ça la tournage. Lambert Mende bande ko défendre pouvoir. La même chose que ça, la moussala au epesa melaye na secteur ya communication. Mais nous avons Patrick Mouya. Exactement que Patrick Mouya azangi lora oloba. La même chose que ça peut azangi lora oloba. Mais Patrick Mouya ya kolobezali. Mais est-ce que Mouya azali ko communiquer vraiment ko tali saba congolais, mais o ezali ko le Kanagoma. Mais éviter il y a communication na ye boza la calme botikala na bandaku boza la paniquete bo barrer la route na ennemi tout le bana ba congolais véritable situation zali koleka à l'air actuel na niveau ya Goma pona e assurer bango pona e apaiser bango c'est ce que les congolais bazo luka to éviter ce qui to ko kitolo on Abdul to sionné na depuis lobby na Kabila na biso to la muki na tongo nzande to zo na top Congo. Top Congo, je vais excellence Moïse Donzang. On va expliquer pendant le détail. Pour ça, lui a vu la Goma. Quelle attitude de Mitchop qui nous siège à l'institution, au président de l'Assemblée, au président du Sénat, au Premier ministre, au président de Moko, Bafandaka. Quelle attitude de Séguin Mitchop qui nous a nango, Tombo Kaboulimba Basa nango. Attitude Sengeli Bakinwa bazala na yango eza attitude de guerre. Attitude o Sengeli ba autorité ya mboka na biso bazala na yango eza attitude de guerre. On disait les M23 les M23. M23 eza coquille vide, les M23 n'existaient pas. C'est l'armée rwandaise nem tubali ko bundisa biso. Pe bazali ko kota na mabele na biso de manière officielle. Na ba somo to ali ko kende na ba pona ko sola makambo aux États Est. Banane bayaka namona kate Bertrand Bisimwa ne mutakenda namona kate Laurent Kunda bato ne mutakenda namona kate Sultan Makenga ne mutakenda mais bato bakendaka c'est le Rwanda représenté na ministre na bango des affaires étrangères. Cela nous montre, cela nous démontre que nous sommes agressés par le Rwanda. Il n'y a pas les M23. Alors Congolais il faut avoir attitude ya bitumba ke toza na guerre masasi soki bandi ko beta awa ata même komelama ya pamba melate kovanda te masanga ya pamba koyoka ta musique ya pamba kokota ta même olala okolala te suma masasi bandi ko beta awa poyeba pasi ya masasi eloko masasi créaka et plabo ya moto bande kuna biso bazana balinde fo bisika bitumbe zo salema bango bako otalisa bi bota ata na ba image bomona nde batu bazo kufa. Alors ceux qui tozali serré tozali soudé tozali bomoko totiki tribalisme tolongoli ba divergence na biso. Moi je le dis souvent bitumba oyo Rwanda a imposé biso banda 1997 Mobutu Laurent Désiré Kabila Joseph Kabila a sali makababa mixage et brassage Rwanda a kokota na institution sur l'état. Le président Tshisekedi a commis kofuta masumu ya maye oyo Joseph Kabila zo sala qui passe que dans la mixage et brassage nous sommes infiltrés dans institution sur l'état. Le président de la République a décidé à l'obino on doit libérer le Congo. Bitumba azali kosala eza bitumba ya mwasi na ete ezali ya bana na ete eza bitumba ya Congo. Ce que le président Tshisekedi te azamutu c'est tout à fait normal. Mais quand même linga bitumba azali kosala parce que eza bitumba Patrice Emery Lumumba kota na sema bere. Aujourd'hui ba Congolais nyoso ba yebi ke Lumumba akota na sema bere pona Congo. De la même façon ceux qui un jour président Tshisekedi azate ne ba koya kondiba ke notre président Tshisekedi akota na bere to azate pona Congo. Mais tant na bazali na bombo ya zo bundela Congo nini o biso tozo sala. Tozo tika yeye moko. On dirait Rwanda soki azo koti na Kinshasa awa awakele kubima famille Tshisekedi non mais ce sont des Congolais ne bakokufa. Alors toi attitude ya bitumba to longola ba couleur politique ba divergence to bundela nanu ekolo to bundela mboka
eza lolenge bakolo baloba mabele zobela mwana zobela sauver mabele pour ceux qui mwana wana kufi kokunde na mabele wana soki oyeli ko sauver mwana eke mabele kufi ozanga bisika ya kokunda mwana wana soki mwana wana za kufi eza likambo ya mabele peuple congolais to telema etalika FARDC etalika balwazalendo te etaliba oyo bazali ba congolais de père et de mère likambo ya mabele likambo ya makile ganga Oyo koyoka mwana mboka Abdul na lobi keno yo muto lingi o participer o contribuer yo muto so na biso numéro ya téléphone ezawana benga biso se présenter mboka nini outiwa ozawapi contribuer na o sujet na biso keno spécial Goma pour okuta kajoshe le kimingi so mo ba bilambo bimi poto bandi lelo te to ba keno soutien FARDC. Là je dis merci à John Connexion. Pour les Congolais, même Abdou a besoin de chapeau, a besoin de polo. C'est une façon aussi à contribution John Connexion à partir de Turquie. Mais, ils ont comme ça, tant qu'ils ont bon mambo kanayo, ils ont kende ko sala bisasa, makila bande konon des autres tanga. Tout ça pour avoir l'argent. Pour les recevoir bandaku. Ngai, Abdul, mais c'est flaquette aussi, makaïkou douté. Mais pas c'est ça que bateau bazo foutama, bateau batongi bandaku. Yo moko mutu moko moza na 20 maisons, oza na 20 parcelles, 30 parcelles, tout ça pour na osala nango nini. Mais bato yango baso na mboka te, bato yango baza bakamama, mais mboki epesi yo nyonso Abdul. Lelo na ba politiciens congolais. Institution ezanda siège ya ba parti politique nyonso ya minene. Mais silence radio. Comment j'ai appelé Bomba Tomoni na Bukavu parce que mon repère à Bukavu a télé mais tout la moni communiqué n'a été peine aujourd'hui Moutoua Luboya Kacham gouverneur ya Ituri message au APC même soda à zo télé pour la nuit de je sais le message ya ba révolutionnaire on va faire ba soda na ba télé na télé na bangomba baza besoin de soutien na yo soutien nanga biso ba yeto salango e bato bazo futama bato bazo na ba poste o bazo tamba mituka l'état o bazo tamba na ba impôt ya ba congolais silence radio ndeko Fofana oyebi attitude esengela kezala na capitale ezala attitude moko te o ezali na niveau Bukavu donc au monde na marche na Bukavu bazu basali et bongaki na capitale eleka ya Bukavu parce que c'est ici là où ba institution est vendue, c'est ici où ba leader ya ba parti politique ya makasi bazali. Nous avons l'union sacrée est sangisi ba parti politique ebele. L'union sacrée est sangisi ba leader politique ebele. Mais ce que zotali déclaration ni oyo union sacrée je sali au moins tokoki kotala AFDCA ya Etios Bahati Lukobo a lancé appel à mobilisation générale. Alors dit Kambo ezali koleka à l'est de la République démocratique du Congo et tali ba couleur politique té. Au moins message moko un leader a lancé ba ya parti na pena ba Congolais tant ba royoka ba roloba ah voilà les Kambo eza sérieux. Mais à part Bahati Lukobo na union sacrée. Oyoki ba obazi batikali balobi le remarqué. Ba passer message na ba Congolais ba comprendre été ba yana union sacrée pour na positionnement politique ba yana union sacrée pour na s'enrichir ba yana union sacrée pour na ba poste non pour na écolo ce que ezalaki pour na écolo ba lingaki ba telema eza pe message moko mo konzambo que sengela comprendre que bato yazali na bango balingi été batiki ye moko on dirait Congo ezalaka ya ye moko président de la République non balingi chef de l'état te pour avaner union sacrée ils ont manifesté le roté union sacrée ils ont le belo roté silence radio donc on a déjà message que azaye moko na peuple congolais union sacrée ezawana pour na peuple congolais te union sacrée ezali pour na ba positionnement na bango na ba famille na bango point barre parce que je comme ça na plus d'une la soilophone na yoki ata mutumora a condamné nangate babena la soili nduku yangu ça dit ndeko na ngai. Mais comment est-il possible tant oiseau avancé et ça m'a qu'il a bâtonné les autres. C'est ça. Tu as vu un mot de placement maman Denise Nakia au distingué pour madame Akenda ko visiter ma blessure. Des guerres au bazoki
o bazwi ba masasi na banzoto. Mais jusque là na oji communiquer moi que non, peut-être bato ya Manyema, peut-être bato peut-être ya Bukavu, peut-être bato ya Kisangani, peut-être bato peut-être ya Lubumbashi. Pourquoi silence radio? Merci de Fofana. Na point aux autres touchés, il y a la distinguée première dame à Kendaki qui a visité les blessés de guerre. Amené là qui bango babilo ko belé. Oye ko ki ko permettre bango côté kolia pour bazangelo a oliate. À côté qui a kutana qui na blessé de guerre moko azali na tatouage awawa bakoma dans ba Disney dessin ya aigle bakomi ngo bakomi likolo wana crap. Tomoni ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Loko la Rwanda bango ba vivra na lokuta. Mode de vie na bango za kokosa. Azuka solité bango kokosa za mode de vie na bango ba ko la solité. Azuka parti à tatouage wana photo a publié yango bakomi kolakisa. Toloba qui était que les FDLR bazali soutenir le gouvernement ya Kinshasa. Preuve année bota la FDLR yewana na caché na bango FDLR bazala na yango. Que c'est du mensonge. Crap ezali créé en 1965. Pays na yango ezali France. Branche na yango ezali armée de terre. Type ezali infanterie légère. Rôle na yango ezali marquage des zones de saut. Action commando conventionnel. Effectif environ 200 commandos. Fait à partir de 11e brigade parachutiste. Donc ceux qui total et donc cap ezali breva yango donc mobimba na yango et ali kobengama commando de recherche et action dans la profondeur. Ezali à France. Ba formaka ba militaire ba commando ya ba pays africains dans la République démocratique du Congo. Nous avons nos militaires pour ba forma bango pe na crap wana. Tala le kuta o Rwanda tambola na yango. De la même façon, bazoboma bazolo ba wangote. Bazoboma bazolo ba bangote. Pe ba tobele ba comprendre raté. Pourquoi Rwanda et Tchakone nanga liboso? Là et sengel tokota na sijiwana. Pourquoi bacha liboso? Bacha nanga liboso pourquoi? Colonel Nanga Azali, ancien président de la CENI. Oh, tu as dit que a occupé la fonction de Makas Namboka Congo. Tu as dit que c'est un Congolais. Le mouvement M23 est un mouvement Rwandais. Pour masquer que Rwanda est un mouvement que ce soit des Rwandais. Dès la binisa si ko connaît na ba tchaye liboso, ba Berta Bissimo, ba Sultan Makenga, ba Laurent Kunda ba to ba zonisa bango na sima. Ya lo monara il faut que M23 va avancer, va récupérer la localité. Le communicateur numérique qui a M23 Corneille Nanga vient de frapper. Corneille Nanga vient de récupérer. Tant que Nanga, moi que na Rwanda c'est ça, c'était pour masquer réalité. Il y a cette agression qui est rwandaise, comme ça que ezali congolais. Oui, Koyo Abdou, qui est derrière toi? Par rapport à bateau Tamba, moi qui peut se bannomituka. Et puis ça on va cortège, va garder, bazon ba le côté radio Silipil. Mais là va Congolais bazon a besoin. Oui ah j'aime bien Kabila. Tolinga kazo nga susute. Kabila est ma peuple congolais musika. Pour mon ban même le niveau mususu ça dit éternel bazo kata. Liberté wana ba bazo hein? Bazo publier formation à l'oukuta na facilité. Mais ngana aussi de ça dérapage à pas inviter biso. So besoin quoi inviter bato na te pourquoi? Information à l'oukuta parce que type d'image à kala. 2013, 2014, 2009 bazon pomper en gros la pompe. On dirait méga ya ofélé. Quand tout ça na YouTube il faut avoir méga. Un moment méga cause un peu faible. C'est tout ce que gomme ils a pété. Oui, ne comprenons. Au moment où bateau va publier à bon rémunération à baron et ça $2500. Hein? Bateau oui. Bateau au moment va publier na compte à Rwanda au détriment de la République démocratique du Congo. Oui, il y a des Congolais qui sont payés. Au retard à la minute où on a des informations le côté au Tambola, au moment on a Stanley Boujakera. Au te que c'est un Congolais. Ba Steve Wembi o to ebi que c'est un Congolais bango nyos wana bazali ko communiquer pour le Rwanda mais okoki jamais communiquer Rwanda bango bali ko na mosolo
okoki jamais komona un Rwandais a communiqué contre pays naï jamais okoyoka ngote bango nyonso baza na sima ya mboka na bango tolandi ba image et bimi ete aéroport ya Goma pillage ezali ko salema omoni mai bato bazokota bazomema basaki ya babiloko bazali kokima tolo bakango awa na beta ka 7 ans de Kofofana Rwanda azobundisa biso sur le plan militaire Rwanda azobundisa biso sur le plan médiatique oyebi na média ekoki ko changer ba données ebele média na makambo etali bazo manipuler opinion oyebi média ekoko sa pouvoir média ekoki ko longisa bitumba Rwanda azo frapper na média azo frapper côté ya Mandoki baye ko publier vidéo moko Goma bazali ko piller Goma est tombé OK cette vidéo date de 2012 cette vidéo date de 2012 batie yango et cela et sali que ba congolais ba paniquer Goma taba ba copier tala Goma boyeboye bazi image ya kala bazi lingoma voilà ba mutu kezo sika mais yemo lingoma bazo batie maloba babena karon intelligence artificielle batie maloba na vidéo ya kala comme si Wilingoma yeyo mais Wilingoma n'est plus c'est ça la réalité bango bazali ko bomba Wilingoma n'est plus mais ce qui concerne aéroport ya Goma est tombé vu que même l'armée congolaise est senti que communication est alité de plus le couteau zotambola baye kokoma obligé bango moko basa la vidéo bota la biso yo pona ba oyo bayebi aéroport ya Goma bayebi porte na yango malamu biso yo tozali awa ba M23 bazali awa te ele bamura oyo bazali parce que bamura bazali l'esprit bamura ba réussi ko boma ba M23 bande ko tenter pour baya na aéroport ya Goma babomi bango pe balobi be soki bino boza mibali boya koboto la biso aéroport oyo boya koboto la biso Mandoki tondongwana awa oui toi basi na bino te donc aéroport ya Goma ezali na sécurité moko ya makasi le M23 ba yeli susu ko tenter vers ba 14h awa pour baluka ba déborder na aéroport ya Goma mais l'armée congolaise est réussi ko repousser bango musika donc aéroport ya Goma eza tombé na maboko ya ba M23 et pona ba oyo pe ba likoloba que le M23 va récupérer Goma na olingana ntoko wakana ko sala différence kokota na ko récupérer ils a des choses différentes même ko prononcer yango il a différent ya lokola ndeko Fofana ngai na ye na koti na tokomi wapi awa na koti pona sala émission et que moto moko boya lobi ke ono Abdullah récupérer tokomi wapi komi ya ye non ni yango je sali kenga na récupérer oui on a document subasima c'est ça pareillement avec le M23 le M23 bitumba oyo komi de manière officielle ba kolole fo baye ba tokomi déjà na tango bitumba Rwanda a déclaré guerre na biso de manière officielle. Biso peut comprendre la situation. D'être là qui kobele la ambassade na biso na Rwanda et quand l'ambassadeur na biso a quitté dans les médias. Ba FARDC bazali toujours comme maintenir position na bango bisika bazali. Le M23 ba continue na voie officielle, ba traverser la frontière na voie officielle pour na kokota na niveau ya Goma. Ba continue na Goma. Non FARDC bazali ko sillonner na Goma les M23 ba récupérer Goma te côté mosusu na meki ko landela ba militaire balobi eloko ekréé no panique ezapo bango na bango zana moi discute moko ya muke masase betaki nde panique créé maki à partir à wana mais les M23 bazu ba continue na Goma ba récupérer Goma te peto la ni na ko y a des gens qui communiquent qui eux même RTNC Goma récupéré par les M23. Dans la chaîne nationale. Est-ce que vous avez des preuves que ils ont récupéré par le M23? Si RTNC Goma récupéré par le M23, tu n'as qui tout le monde a communiqué officiel à des terroristes, on a pas le baillette que tu as récupéré Goma, mais jusqu'à maintenant communiqué officiellement il a dit que ça les maté. Tu as évité. Ils ont la Goma monsieur sur la Rwanda. Tu as Goma monsieur sur la Uganda. Donc, bisika wana et ali ko sekisangai mais aussi ndeko Fofana
na minute oyo et comme les Cambouya démonstration de force. Félicitations à FARDC parce qu'il y a un point stratégique et ça contrôlé à niveau ya Goma. Les Wazalendo, l'armée congolaise, batalaki bombardement et obimana Rwanda, ils ont côté la biso. Ils obimana Rwanda, ils ont côté la biso. Ils ont décidé, ils ont Rwanda, ils ont bêta biso. France 24, si je ne me trompe pas, et lobby guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Non, guerre entre la République démocratique du Congo et les M23. Il n'y a pas les M23, c'est le Rwanda. Bah, comment comprendre? Vérité est têti. Non, bah, il y a qui chef de l'État, la vérité. Le Rwanda, moi, je mettre bandi mango exact. Bandaka kuwanga mais ba yebi que la vérité. Ba yebi que bitumezali entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Au moment où nous sommes, le Wazalendo et le FARDC bazali na niveau ya Gizeni. Ba koti na Gizeni, ba Rwandais ba bandi kokima. Il y a même des morts na niveau ya Gizeni. Ba Rwandais ba kufi na Gizeni, Gizeni est commis ko se vider. Même ba autorité on va partager vidéo. Même on va partager vidéo. Même l'autorité à Rwanda. Bazo belo koni ba rosala te. FARDC a récupéré dans Gizeni. FARDC a commis qu'on s'est dirigé vers Rubavu. Comme on a Rubavu, tout la moussia ça. Donc Rwanda c'est un peu solo. Pour te à l'époque il y a Buzama B bagenda ko se bemetina Rwanda. C'est un ministre FARDC na biso ba wazalendo ba leki qui sent venir ba frapper. Ba frapper Gizeni le minute ba se diriger vers Rubavu. Ba classe na Zoloba. Naza ko inventer makamute. Il y a des vidéos et ko confirmer makamanga na Zoloba. Ba na classe bazo kima bamba. Ba tu bazo bimana banda. Il y a des morts na minute na Zoloba nayo. Mais ça c'est zobeta veut dire Bitumba tozongi sango bisiki utaki. Ambo? Oui, Bitumba tozongi sango bisiki utaki. Rwanda c'est un petit pays. Même selon historiquement, Gizeni ils ont la biso. Quand Rwanda a réclamé Mabele, Rwanda kamwaka. Na tango ya empire Congo, Rwanda existate. Rwanda est botama na nzela ya Congo. C'est par là que Rwanda est bima. Mais Rwanda a réclamé Mabele na kamwaka, réclamé Mabele na ndenge c'est que na ba oyo balekaka ba pesa Rwanda ne Mabele. Président Tshisekedi a botoli Rwanda Mabele, ndeko déjà réclamé Mabele. Mais au moment où on a dit que le ballon de Kofofana, Gizeni et a vraiment paralysé, Rubavu et a paralysé. Kagame c'est quoi vous allez obligé à concéder. Total ça y est que Congo et Rwanda. Rwanda c'est un petit pays. Autre commission au 26e. Rwanda c'est un petit pays. Sauf que tu bandis kaka mbutu na Rwanda. Ba Rwanda ba kokufa et belé Rwanda ba tuba aussi là. Audou TV zango je pense que d'autres qui atteignent ba sport mais on est obligé de venir même à quelques secondes. To sembola quand même mais tout le monde le kuta tout tika bosolo. Message ni fort aux opérations na ba traître. Quand on est utilisé le mot traître, tu as le kuta, tu as ça la formule, c'est que tu as un baza. Celui qui va quitter, tu as le mot trahison. Tant qu'on a le mot trahison. Mais tant que le monique congolais télémi pour la monique les trois ils en marche moko kafu et ko tambola mon ambo qui Eliezer na bato nyoso balingi mboka o pasteur o kopera so yimbo qui za na kimia te ba kobengo na ba titre wana te. Quel message fort au rotindi na bato nyoso baza minumi balé le lemu balé. Oui message fort on a koki kotinda bon. Message est un recensement et identification. Pourquoi recensement et identification? Quand Raymond Chibanda a Salaka accord avec les M23 sous la bénédiction de Joseph Kabila, cet accord est même à Rwandais, ça la politique na Congo, ça la parti politique, la nationalité au Lenge Balingi. Va postuler la députation nationale et provinciale, voire même va postuler la présidence de la République. Donc, baza partout. Rwandais wana ne pensez pas que baza na Congo, malgré la fonction baza na Congo, que bazali ko sala pour l'intérêt à Congo. Non. Baza ko sala toujours pour l'intérêt na bango ya Rwanda. Ya na loi ya Rwanda et le baboué.
Rwandais abungisa la nationalité na été. Voilà, c'est vrai. Peu importe, poste mon PC. Oui. Attends, le CBC Bassania, oh, hier, peu importe, poste mon PC na mboka na bino, on a toujours Rwandais. Donc, ceux qui ont toujours Rwandais, c'est qu'ils ont toujours au service, il y a mboka na mais azo sa na mboka na bino. Donc, ceux qui te créent un recensement, la police, armée, DGM, ANER, douane, santé publique, parlement, sénat, gouvernement, tu as free mixage, brassage et infiltration, tu as un garage, tu as commencé sur l'identification. Ougandais, tu as un mboka na bango, Rwandais, na mboka na bango. C'est par là où tu as dit que la trahison que vous allez sauter. Tant que vous allez toujours awa, tu bandara que vous allez trahir. Alors, recensement et l'identification, c'est très important. Et le monde dit que Mboka a Tchalikanisi na Pwana. Merci. Wazaki Mboka Abdul, n'est pas ce que Bolina Mingi, Aza permanent à sujet Mboka. On est obligé de venir, que ça spécial Goma, pour vous dire que Robande Zalara bien. Mais aussi, il s'en est Kambo. Qu'on est Nanga, Kobanga Zalara bien. Au qui m'a fou bien. Mais qu'on soit courage à aucun na salon de Komaralika. Baselio na Goma, depuis Baselio, tu as ma photo. Comme un leader, à combien de chauffeur, un mort, on peut même en tout cas, il y a un leader. Mais tu as un mort la militaire, un mort la seconde de mais Abdul, pour ça, nous avons ça. Poser la partie politique, ça la partie pour la idéologie, pour l'appeler au Moroboy. Mais tout ça, comprendre. Si vous avez partagé le pouvoir à un moment, vous avez un veste, vous avez une cravate. Mais le président de la partie politique, c'est radio. Na minute, Kabila lobby a habité. Delis Sesanga lobby a habité. Fayoula lobby a habité. Katumbi lobby a habité. Batouana nyo sur silence radio. Batouazo Koufana Est. Il y a famille Tshisekedi, ce sont des Congolais. Bango baloba ke bazo bundela ba Congolais. Mais pourquoi bakoki ko dénoncer que Rwanda ezobuma ba Congolais? Avant de silence radio. Oyebi na ba parti politique na Congo, ngana benga kango ezali ba entreprise, il y a ma famille, la société, ma famille. Pourquoi? La partie politique, barokia kozana o peut-être azali secrétaire général ya parti na bango, ba militant ba militante na bango ba bunda, mais tant le koko malikambu ya ba poste, ba isolé na koluka na ba famille na bango. Une fois que o azali président du parti politique, abimi député national, nommé ministre, alors que le koluka suppléant na yeni mwasi na bana kasi. Mais na parti politique ba o ba bunda kana elongo ba koki kozaba suppléant na yote ba koki kozala nomete kaka na famille na parti politique et comment na ya famille donc bino déjà bourrette bozali ba koni moto pela ebelisa biloko pe na batu mususu balia ndenga na mona na ba parti politique na Congo mitinga le 3 que vous avez to marche de colère ozali koloba eza marche de colère ya ba congolais to ya ba rwandais. Ça va Congolais parce que voilà obligatoire il faut nazala et ça on a vu sur ba Congolais et bien ami marche de colère. Colère pourquoi? Contre cette agression. Colère pourquoi? Ba o bazali ko soutenir Rwanda ba ambassade na bango ezali. Colère pourquoi? La communauté internationale silence radio. Oyebi biso moko ba Congolais to passera message moko oyo e bomba la réalité ya makambo to za ko vivre na mboka na biso. Pourquoi na lobi bongo on tue à l'est de la République démocratique du Congo, kotika la silence, sans qu'on sache la manifestation, cela démontre qu'il y a tous allés qui appuient des babous qu'on a vu sur l'est. Mais ceux qui t'ont télémi, t'ont sali marche, t'ont bloqué l'ambassade des alliés à Sima et Rwanda. Et qu'on passe message dans mon mouvement. Même la communauté internationale de Rotale, les Congolais sont contre Makambo Zone Kana Est. Replié. Paralysé. Voilà, na Bukavu. Pourquoi pas na Kinshasa? Ah voilà, pourquoi pas na Kinshasa? Marche wana eza marche ya libération. Marche ya kobimisa ba ndoki nyonso ya République démocratique du Congo na poisa. Kobenga na France na mbora na biso. On le sait tous que la France est derrière le Rwanda. L'Union européenne est derrière le Rwanda. Preuve année. Bakina kosala accord ya ba matière première. Mais Rwanda zala nangote.
il que ça accord na Rwanda. Cela veut dire Rwanda kota na Congo boma yibela biso servir. To so na mo ibalingite. Balingite. Gagna balingite. Ah c'est ça. Donc marche il y a les trois peuples congolais ne soit lingi libération. Oya lingi ko combattre infiltration. Oya lingi bitumba et c'est là à l'est de la République démocratique du Congo et Sengel azala na marche wana. C'est un peu ça. Merci. TV Zangonga, on était obligé de venir de faire quelque chose. Na base à nous tu as tata bandaku mais vous partager ma vidéo. Ça montre que faut faire des penge patriote à solo à sali quelque chose. Abdul peut à côté à sali quelque chose. Biso que ça moi devant na biso pour te moni moi silence. Ceux qui me dit bosso mais ah faut faire on a la Sakanine. Abdul avec Sakanine. Didier qui avec Sakanine. Biso to seigneur to kangana maboko boto tala tango mokonza mboka tanga ka Rwanda baba akono alekisi image oyo tango basoda congolais bakomi na Kiseni elakisi ke oui tous appelés armée même opposition à Congo baba akono armée zate armée za faible comme si au comme président Lelo Maurice Katumba comme président Lelo a gossé soda dans 2 jours. Même le moment Martin Fayoulou sera comme président Lelo a gossé soda dans 2 jours. On travaille quand on bateau au Kokuta. Bon bazaba agent il y a l'état. Bandini ko wa pour les colo. Mais ce que nous savons seulement au Congo moi que ça menacé et ba to va famille. Mabele zobela to ba te anu mabele. Et tant que moni bana classe na Rwanda Kigali bazo kimba total ne bazo kimba te to le to ba kimba nini na lobia na Kigali et pas Paul Kagame modasali au tête des années à pouvoir tant que moni bana classe bazo kimba yemo to akoka bana na ye ba kimi batiki ba bana ba kaye Tant que tu es Kimeli, Nini, merci la population à Goma. On va garder silence, va fournir la bande, ton moni image à ban on a bisu à Goma va Kimi classe T, ton moni image à Kigali. Mais, pour qu'on s'emboque, aux garants de la nation. Ngonge Koki, autre appel nani baza prêt à quoi pour nayo, tout le monde baza prêt pour nous défendre yo. Nana Abdul toujours raté maboko banque toujours raté na banque to kenda raté mais comme tous les Congolais toujours défendre patrie mais bato yo nommé au PC la fonction bazawapi radio Silipil et to ko pour l'école ndenge kolo alobaki soki mno bolobité même mabanga na mai ekotombolanga yango na koto moko ya fleuve majorité na mabanga ebimisi nzembo oke koto na zamba mupepe ya makasi ba nzete ezo ningana ebimisi nzembo toza ndemi songa meloni qui cherche ezo présenter depuis lobby ezo mérité te est-ce que nakosi longonya na diaspora oyo lingi mboka na bango diaspora ezo benga biso oyo ezo tuna biso po mutunde za kuna mais motomi zande ao pour yo se retrouver kuna mama papa baza ao yo se retrouver kuna mwasi bana baza ao mais moto akeko ba congolais atiki mwasi to bana ao to traiter ndenge nini nda mutuna moto atiki mboka mateko sana na banguna ya wana zo pesa merci na message le gouverneur militaire Luboya Kasha bon c'est un message wana bato balanda yango po na suki ao pour le tiki quand même sport mais on a besoin d'un message il y a gouverneur militaire Luboya Kasha celui de la nabanzembo là qui a fait rigole nzembo ayembela est c'est ça le porteur social à la nzembo ta nzembo oyo okoyoka ngo bande bane tisuka ezopesa o courage
soki discours oyo ya gouverneur militaire. L'autre question que vous posez, est-ce que Bounia peut être attaqué? Non, ça ce n'est plus les bandits ici que vous voyez, les voleurs. Non, 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 non. Ça c'est d'autres personnes. Ceux-là, ils sont en connivence avec Nanga. Vous avez suivi vous-même les messages de Nanga, non? Il a dit, moi je lui dis, écoute, tu n'as pas de frère ici. Tu n'as pas de frère, Nanga, tu n'as pas de frère ici. Ici, il n'y a que les Itouriens, les Congolais qui sont tous ensemble. Ah, vous n'avez pas de frères. Vous venez avec les étrangers et vous dites que non, voilà, Bandoukuyango Yawapi. Vous n'avez pas de Ndougou ici. Vos Ndougou, ce sont ceux-là avec qui vous êtes là. Restez là-bas avec eux. Donc nous sommes prêts à répondre à toute éventualité. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que nous sommes avec toutes les communautés. Ali, bandeko no baza awate. Bandeko baza batolozo na bango. Yeba ke ba Itourie baza prêt. Ya kotelema, kotuna mituna. Est-ce qu'il y a kosi? Tolanda.